Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Voilà. Exemple télévision, Exemple TV, Barési Baza. Monsieur le journaliste, très heureux de vous retrouver encore très nombreux, la grande famille Exemple télévision. Donc, mes vrais, chinois nanga, bana membre na biso, chinois nanga penda vrai nanga penda wana donc bato penda ba sabona makasi na Exemple télévision. Merci na binotu. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission présentée par moi, votre humble serviteur Barési Baza, en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci à Deyo qui est derrière la caméra, la prise de vue. Yannick Yura Yannick à la régie finale de cette grande chaîne. Et puis, grand merci au sponsor officiel Yannick Chamba Godson. Yannick Chamba Godson, motema ya Clarisse Ganga, maman sociale, mère Clara. Clarisse Ganga, motema ya Yannick Chamba Godson, papa social. Un privé comme toi n'existe pas. Merci Nayo, mon sponsor officiel, sponsor à vie. Donc, Bissona Yezaya Libela, Ngapenana. Motema ya maman Clara et libéla quoi. Donc grand merci aussi à Malik Arafat, quelle bonne manière. Il ne pourra pas penser à Bruno Aruna E19. Bruno Aruna E19, merci Nayo, donc yo ebi. E19 Bruno Aruna, 1000 merci. Thomas Mbouya de London, je te salue. Grand merci à Willy Claude Djama, prêtre. Et il ne pourra pas penser aussi à Malolo, Maloris la Congolaise et à tout seigneur, à tout honneur. Gilles Moine en Poutou Yaïgueto Kamazi depuis Montréal, donc big respect dans le couple Rwana. Et puis je risque à la merveille, moi, na mamie, Kalata Kobotama. Joyeux anniversaire en haute d'avance parce que Kalata anniversaire à Jérusalem à la merveille, moi, na mamie, je te salue. Et puis bébé Seignol, maman na Kenaya. Et puis Primaël, c'est comment? Il faut me grignoter les systèmes là. Bébé Seigneur, j'ai besoin de grignotage. Et merci à Monica Makambo, Maman na Brian. Voilà, donc ce sont les partenaires. Donc il faut toujours me permettre, Yarotan à Batouana, parce que ce sont les personnes au moment où Nazaki na baisse, au moment où Nazaki ne lokote bato batenanga main forte bato pena ba simbanga babi to soutenir yo to appuyer yo. Ce sont les personnes wana ba ça peut belé misuto banotanga bon pena 4 émissions ba couple d'akay kanza motema ya jina wajina. Voilà lelo Barési Bazaye pena en face na bino poto solo la nanu pour ba sujet ba actualité zebele na internet no batena se situer wapi. Alors ba tutu bolinganga ba chinois nanga ba vrai nanga donc botalanga et bandel tisuka bo ignorera ba publicité té et belé bobera Barési ba publicité sur les kamulai na bando chasko espace olina tchaka après 3 minutes publicité to bando chasko après 5 minutes publicité. Alors bozan obligation ya bando tala du début à la fin o linga ngai o linga bonheur nanga ba chinois ba vrai tali ba réseau tali publicité bo ignorera té et ko ça la bien ba si je belé tokende boto moni Barbara Kanam na papa chéri vidéo tobera rodidi eza un amoureux ayura l'excellent nga pesande na rolo baboye balancer nga pena vidéo na ba monaka boko mona wana Barbara Kanam na Jibem Piana boko mona la diva na biso parmi le belle voix ya RDC. Barbara Kanam fait partie et puis na papa chéri Moto Pamba papa Yoji. Tout le monde bango to éviter to bien en amoureux to bien en rose avec la cadre mort que bakuta na boîte entre Kulutu na ndeko na ye to ezaki penza que en amoureux question mark.
beaucoup de personnes vont se poser la question. Je vais commenter, attention, ils peuvent ma bête. Bon, ils appellent ma bête. Actuellement, papa chéri, on doit mettre le point sur les i, on doit parler que la vérité. Et Barbara Kanam, à moins que je m'abuse, moi, par rumeur, toute spéculation, tu auras que Bazara relation, moi, Bouna, vient à Bisso, Nastar, Nabisso, a évolué en Nigeria, je crois, à oui, le Longomba. Mais jusqu'à là, peut-être, relation amoureuse, il y a Barbara Kanam, tu es officiel, bon non. Ils appellent ma bête sur Balinga na bango. Pour tout le monde, on peut n'engager les pays, banana, on va venir à Bisso, rechercher, on va paix à son âme. Bazala, maman Biliabel. Donc, ceux qui battent Balinga, les âmes bêtes. Parce que dans nos sociétés, la société, nous sommes moi, c'est dans mon bal. Coûte que coûte, Bolingo exister. Mais le problème de la relation est sérieuse. Pour place Bolingo, tu coûtes à Nango, tu es barati. Mutumusou nga na roko kuta mpena Bolingo nanga car na télévision boy. Mutumusou pe a romo nanga atala barezi mais motema ne beti car il pas barezi. To fandi pe Bolingo pe continuer pe comme pe le loi comme pe maman ba na yo pour papa ba na yi. Donc Bolingo za ba limite. Voyez. Donc moi je trouve pas ça comment dirais-je bizarre ou soit mabé to battement de polémiquer sur ça que ba ko bala na tête non. Atape babala nezara honneur ya Congo. Deux grandes stars ya mboka na biso la RDC. Babala ni boy suka na mariage aux alana suka na feeling. Parce que papa chéri par rapport à Pembe, Barbara Kanam parce que ara choco frappant à roi na temoro na habité. Parce que là ba sali dio na me aux alana. D'habiter quoi. Donc nga vous pona nga so zapena bongo. Ah bravo. Bobala na pena biso to ya wana par rapport à la caméra et qui ne veut pas quitter copo et ça là bien. Mais ce qui est sûr ils allons encore par rapport que bango déjà bye bye que vidéo ne tout ça là ba snapper bango et au panzana devant parce que baza personne populaire. Donc er bimi déjà pas bato le bela bango ezali ba lobe li kamba li bankité ba lobe li kamba li pungu te ba lobe li kamba nzindité ba lobe li kamba ya Jibem Piana. Et c'est qui Jibem Piana, souverain Motopamba, l'homme qui a mis l'eau dans Coco. Et puis bon, le Belanani, la plus belle voix africaine, la plus belle voix, il y a RDC, Barbara Kanam, la diva. Toye bibanzama la diva, chéri Moupendi. Ouais, dis-moi Barbara Kanam, n'en pas ça featuring là. De fin Papa Wemba, notre regretté star, Papa Wemba. Ouais. Na nyangwa lubae, basi nyonso bazali ndenge moko. Est-ce que ce que partir ba Kanam na bango te zande nsusu. Excusez. Partir ba Kanam zande ni. Na olukango. Na nyepe aluba. Basi nyonso bazali ndenge moko. Est-ce que ombana chaque talanga bien j'en photo voilà donc voilà featuring et solo la paix donc ngaku ponanga papa chéri ndako bimisa pe balle de match so na habité so déjà basisa ki maramutu mais famille ba ta featuring ma na Barbara Kanam pour les asso suka na featuring et otekama. Donc, quand on a qui émission moi yakulutu nanga na ti le colonel Franck Stema il appelle bango mbote. Analyse moi peu attaquer sur cette affaire. La ti le colonel bi bolingo za le roi Zemi. Et bon maman la raté Zemi so yé ezara la koroté et bi maraka ti bo mona. Donc, c'est qui réellement baza na relation amoureuse to komona yango pekara et kobima parce que bazo tozo betali solo ya bali pungu donc je leur ai dit to betali solo ya deux grandes stars de la République démocratique du Congo. Voilà. Donc Barbara Kanam la diva. Donc Toluka et photo y a un exemple de télévision. Bas de match de bima Toluka papa chéri parce que biso to kotara. Donc musalo to sala ngote pour na passe-temps. Toto ya ngote pour internet, tes carnets d'adresse ezali, kaboche ezali, bongo ezali donc to yebi et lo koni to ya représenter les publics na biso. Donc je dis un grand merci audience au YouTube à PCNGAI nata la penza YouTube nanga nenga lobby nenge total arara
souvent YouTube photo respecter bino abonné na biso bato botala la biso. C'est pas facile mutu mo afandi azuta na ya otala barezi. C'est pas facile mutu to me téléphone na bengi barezi. C'est pas facile mutu mo boya afandi azu 100 francs na mo boya barezi. Soit moi les gars na western, soit loko o melata mai. O pe sapata de yo mutu afilma kona to mona ketse wa bimsako kitoko. O salata boye, o batisa to futata loyer, to futata mai na courant. Au chata crédit, au chata carburant, c'est pas facile. Donc ils ont grâce à Nzambe. YouTube nanga et pessinga statistique selon Nenge Batali. Donc 2019 kalatezo qui est aussi là décembre yango toko kota pour keto yamba 2020. Donc YouTube nanga pessinga pays où est la mingi. La France. Donc ba français, bande ko nanga diaspora, au bo changer peu ba nationalité. Oh, comment on fait en France, merci Nabino. Bobimi le premier dans le pays tout est à la France est à la belé. Merci Nabino. Deuxième pays est au Royaume-Uni. Donc au Royaume-Uni, je crois Royaume-Uni est à Londres, hein? Angleterre. Bon, on a vu peut-être Royaume-Uni bon, sûrement c'est en gros. Donc, batalanga pe mingi, bango balandi France. Donc France, Royaume-Uni, et puis bato batalanga le soit belé à Belgique. Donc bato tu à Belgique, mbote na bino place boza. Voilà, Belgique a mis 3e position. 4e position, batalanga bato à États-Unis. Mboka ba clavier de Dallas. Bon ce jour à Kinshasa na yo mastananga Marconga les designers, tous ans pendant na Kin. États-Unis 4e position. Tokyo Siko 5e position est Allemagne. Batutu ya Bundes. On a monifié dans parle que de Bundes ya Magika Chama. Allemagne ba na 5e position batala nga pe kuna moi trop. Et puis ba yo na 6e position Canada. Mboka ya ba tout seigneur à tout honneur. Julio Mwanamputu Egeta Kamazi, Mboka ya ba Herman Kasongo, Mboka ya ba Marcus de Killer, Mboka ya ba Aisha Okoko. Donc Canada est en France première position, Royaume-Uni 2e position, Belgique 3e position, États-Unis 4e position, Allemagne 5e position, Canada est en 6e position. Mais étonné babaro Congo megeza rapasi batala bisote mais YouTube nanga bisinga ke na Congo Kinshasa pe batala rangai. Ah maboko pona ngamo biso mo ba congolais. Bravo. Donc Congo Kinshasa batala nga ba na 7e position. Après Congo Kinshasa ba yo laksanga mboka Suisse, mboka ya ba vie nga José de Londres Sida Bilele, bon pe batala nga. Donc après Congo Kinshasa, Suisse, après Suisse batala nga pe mingi na Pays-Bas. Batala nga pe sous après Pays-Bas na Afrique du Sud, mboka ya ba Ricardo Kotsi Mobutu, mboka ya ba James Mutombo. Donc ba masanga ba na Sudaf. Après Afrique du Sud, batala nga pe na Irlande. Ba Irlandais nyonso merci na bino. Après Irlande, batala nga pe na Suède. Na Suède mboka ba Brenda Kaembe na pesi mbote. Suède mboka ba Yasmine Lo quoi. Je crois pas dans la Suède. Après Suède ba bisinga Maroc. Mboka ba Lema mabi de Chiquito Diogo. Maroc pe batala nga. Après Maroc Italie. Italie pe batala nga mingi donc merci na ba italien nyonso. Na ba italienne. Après Italie batala nga pe mingi na Grèce. Donc na Grèce kuna ba Nadar Joker merci. Après Grèce Angola. Angola pe batala nga mingi merci. Congo Brazzaville pe landi Angola. Batala nga pe na Brésil. Batala nga pe na Finlande, batala nga pe na Turquie, batala nga pe na Autriche, batala nga en Espagne, batala nga na Australie, batala nga na Sénégal, batala nga na Tunisie, batala nga na Norvège, batala nga na Portugal, batala nga na Russie, na Gabon. Voilà. Donc ba pays oyo na tangeza ba pays oyo etala nga mingi. Donc yo so moni ke mboka na yo otala nga mais c'est manifesté alors et bimi a YouTube à l'accent alors continuez toujours ya otala nga belé pour que yo pe ba bimisa na liste ba statistique ya ba pays oyo etala nga souvent. Na bisa bino déjà na début émission on a appelé bino merci. Na bisa bino début émission ba si j'ai belé to kota moko. Obino bo tirer essentiel, bo talinga et puis bo s'abonner lisusu, bo boa ki pe ba j'aime na ba vidéo, bo tel pe bandeli ti suka. Joyeux anniversaire na Karine Mokonzi la baronne.
Abotama le 6 novembre. Likambo ya Karim Mokonzo ekoningisaka Azaïr mambo ebele. Réconciliation na yena Koffi Olomide mais eboti ba problème to mona ki be monsieur salami ki. Veuillez m'excuser naza pena grippé mais vu que nangaka musala je suis dans l'obligation ya osa ya bino boulot. Pourquoi pas Karine a bongisa na Koffi Olomide? Au moment où Koffi Olomide a l'acheté. Koffi Olomide c'est un intello, c'est parmi les icônes de la musique congolaise et la musique africaine et la musique du monde. C'est Monsieur Koffi Olomide. Elle a réconcilié na moi avec Karim Mokonzi. Mabe eza wapi congolais motema mabe keto partout. Et comme il se sautait, yete, non. Botikaye. Asanga pardon ta sali vidéo à s'excuser. Bible lobby, le pardon est une puissance qui libère. Et mutu sera bossani. Et sera limbisi, tout s'attendre qu'à bossani. Mais bino bomani ko bota makambo. Eh, pas fallu ko ta ko lekate litutu.com. Boy. Na ba manike ba ken bino tu bo lamuki. Bo bandolo ba n'importe quoi na be mission. Karina sala bino nini. Manike. Ata moi reconnaissance à mukiete. Na moment où Zaki na nzala mutu na pesio mai. Na moment Zaki na nzala mutu na pesio kopo. Pardon. Na makamni na loba. Na moment Zaki na nzala mutu pesio lipa. Na moment Zaki na soif mutu pesio mai. Soif na lobela ya mai. Mais vous passez à la télé pour nous n'importe quoi et tout. Non. Karine, bah si t'es belé à YouTube. Année aussi là, mais bon moi en 2021 et banda Ezaka Karine. À créer un sujet, à créer une actualité. Au batu belé bozo balu kaka wana bozo liambongo na ye. Nzambaragiste. Atteint gratitude comme koloba manique à un moment donné au pour cette terre na mamusu bolinga Karine te soit disant na ba mame meli batu belé. Bolinga Karine te même makamwa Karine yango na nde bolandela ba sujet ba vie na bino. Ngane na boye nga barezi baza so na sosana ngade yote en tout cas pena lokuta mabe makamno ka kipaka kokolo ka mona ka kokolo ka yoka ka kokolo. Mais bino sko pour mona ke bolandela Karine à la loupe. A lobini ni pobiso to répondre. A salini ni pobiso to répondre. Boza bato keto ba jaloux. Bobeta makambo bato musu kara na vie. Olinga mutu wana te beta makamne kara. Yo nga mutu wana te me makamne matin midi pourquoi bokota na page na bolanda makamne nyos. Bon mon vertige. Comment on a Koffi na petite sœur na bandoyi ba mo pa et puis bon ça featuring il y a beaucoup mobota keto parce que congolais na habité Karine wa bana ko finga batu azo finga batu yango tozo lobele alinga sala pena batu bolingi suto bolingi nini et puis batu bino bozo boya boza ba ndeko ya ba artiste yango to boza banani. Parce que moi je ne pense pas que artiste mort par exemple to fali pour pas to ranson bon d'accord au petit na biso étant que congolaise et tout abunda pe c'est bon soldat ba arranger bino bato na boya ko lo bato bino bo pe c'est bon ba instruction boa banane boa bilorota pour bon on pe ça bato ba loi ba ngai faut na sala boy ngai il faut sala boy non bo mikosi tozo rana sima. Pour la tala qui émission bon ba et pas ouais rakutu na tchelo boko na ngabo me vo ba katango mais ba kato lo boko Karine yemo ka lobby la zamba playa ba traiter la zamba ndene place ba kuluna place ba shege et ça la sens té ouais ranson azana papa social Karine yemo ka bi que ouais rafa za fier na parce que ba traiter la zamba et bien ça ba kuluna ba shege ba voyou et tout consort. Mais Karine pas bien collé dans la zamba. Le faut pas affier parce que c'est parmi les filles courageuses, battantes au passage il peut comme on a un négoce. Maintenant mutu lukaka ninga se démarquer. Peut-être que ça pour moi baba qui a fait une salle à bouiller pour que batebele ba attirer attention na bango et pas nanga. Tout le monde a un peu qu'on a commentaire bato so anazaki fana fali mais Karine tamayo bando qui lâche sur Star nanga na bando lingo te mais ningo soigner boy na mo lingo mais déjà kota ki na kata page. Déjà kota na kata chaîne pour ya yoka kaka. Afinga ki Star nanga to afinga ki te. Et ça moyen so moto to lukaka bima na vie. Azo luka moyen so chonde ni na sala kabo po et sala nga na comme ka produit remarquable. Amoni que foot na ngona litomba te.
po biso nyonso so toyebi ke tokokufa na biso makambo mosusu tomona yango inutile au moment où nayebi ke na kokufa makambo mosusu tomona yango éphémère ya motuya to ya pasi ezalaka moto abomeli tata na yo to abomeli mama na yo mais moto aboma motu te et puis bozala na ye ken bofana na Karim Bolia akosela mpe bavu y compris Manike Olia likambo nini yango ebanda depuis ebanda esilaka te bokomisa ngo kopo eza buzz to nini to botalaka intérêt ngala afingaka kaka mpona kotisaka nga bavu ce n'est pas bien traumatiser mwana bato bo ayoke bino bino baba afingaka nga changer bolingi juste bolingi sko asani et puis oui Ranson as ambassadeur de la paix. Bobi combien de insultes au bafinga wera y compris même maman pasteur. Beaucoup du respect nae. C'est de Jimampata. Donc un exemple typique Nyamakor. Oh le lo wera memie Dubaï. Nyamakor a finga si de J hein. Tobo ça n'a raté. Mais wera a limbisaye. Le loi comment rapprocher nakata wenge musique à maison mais ba memie pe Dubaï. Et pourquoi pas Karine? Et pourquoi pas elle? Oh. Et pourquoi pas? Ah muta reconnaître ma bene même pas nzambe Bible en le bar. So muta reconnaître ma bene qui a s'excuser basala ni balimbisake. Et pourquoi pas elle? Aboma nani? Et ça que mon tout peut-être abunga kinzela mais azongi na nzela droit chemin. Et moi je sais que si déjà m'a pas ta maman pasteur ya solo ayebi makomi. Aoyo mokilio yo nzambe batu nyonso ba jalwa ba oyo kisama soni. Ba kato loboko Manique de John. Ba kato loboko. Oh, on lance ba défi bandakia. Gastemo, sur la États-Unis, ngala ko miboma etemo ke na États-Unis yo zapi. Jalousie zuwa biso totina ba tuté que wa ya mukolo orate vina yo komoye que ba kokoyo que ba leki mo jalousie komoye que ba ngoketo non ba définir sur la nzamba abalusa ngoka contre yo o lancer défi contre yo mo zongi contre yo moko si déjà ma pataza maman pasteur une femme responsable à kozalana Karine très bien et puis ba roboma moto. Parce que le pardon est une puissance qui libère à autant la Bible. Et ça, il n'y a pas encore gagné. Il y a un oui, Ranson est ambassadeur de la paix à Kobomamoto pour l'eau exact. À taper dans les kings. Bomamoto Bozala. Mam non loba. Propos non loba. Et engagé kangai. Donc, on est d'accord, bravo au bois qui commentaire. On est d'accord, inutile au fin, inutile au bas parce que moi, je ne suis pas fou. Je suis un intello. Quand je défends les choses, je parle de choses claires. Oh, je dis des choses vraies. Ni à ma corps à finir, maman Sylvie Mampata. Mais où est l'imbici, Dubaï? Va changer le standing à vie. Baseri ya makoro azaki kuna pas héritier Watanabe. Era kina kuna bayamba kete e bana ino le roi 12. Oh ya za maître ya nani? Maître ninja. Ce ka beta ki so pene ni tiba kakol ba bazu et tout. Ni makoro le loi comme pe na moins stabilité. Et pourquoi pas ce que Karine a déconné qui a reconnaître ma bena. Ah ba parents bolim sanga ba vie na bolim sanga. Ma beza wapi. Bokomi butu moi équipe ba zozo. Bémission na batu mususu ba mili na page na ko chaka ba komona c'est pas bien bo ki parlons makam na bino mo bo créer un peu ba actualité na bino moko batu pe ba fanda pe ba lobela toujours la pauvre batu Karine to ke non koto susu epave la muki o bandi bémission epave ke nozonga non biso tout ora na batu ba na poto Toyebi via poto on les a ramoto soit route Afrique comme la poto c'est un rafan de pas bateau même yo et pas au fanda pas bateau et comme le croit si Jean Monkeri afin de pas dans monotonie aux femmes mariées s'occuper na bana na yo s'occuper na mobali na yo likambo nini yango et pas tongo midi pourquoi 21h et comment ra okende boye okende bo aux na poso comme chroniqueuse
nyonso zoloba wana sur la fille monotonie mbeya zanga ndako azwi ndako po nzambe alobi nzembo moko mama lelo non sepena mikolo ya tango nyonso bazofinga nga Yesu oza koyoka tango nyonso bazofinga nga Yesu oza komona ya bino bozofinga Karine aluka oyo epave na nzela na ete epave yo ndo tala ye na télévision ndo luka ye oyaki na mission toyaki na eloko nini oya koenlever onga kobotola étoile esimbi te alokomi ka air nyonso émission ozonga bokomi chroniqueuse et so para yo moi à ta place j'en ferai autre chose hein sérieux car ce n'est pas normal epave ezo sopa yo netinga boy na bali mwasi nanga okoti na ba délire oui ezaki ba problème ba matata esili mais pas voir ba tout monde boya ba succès moi ba courte joie ba welela ki ba yambi ba tio ba micro marambo lobi mo ko kundani succès zate ba ebiote mutanga azwa marque Karine azalo kwa yo zaki lo kwa argile yesu kwa za potier azu a sali na forme na pour preuve alati so comme na ye lelo yo son tozong sa comme na e sopa yo beta maramne kara mutu nyonso azara so comme poto ngai lo mo ser na ngai pisanga mina bofaya abi omoni ndako ya liboso so ba yambio na poto so ba orienter kama be so poza mayele te uluko se débarrasser na bango ke ba orientation e ko memo pe na mabe Karine Scoville elle était sage abe tika minkendeli yo zuwa keto bon ça ba association ba film mususu bo ndoko finga kaye bo saka be mission c'est pas bien anezo ke na suka bo fana nan bo leze bato belé bo choquer bato belé bo linga bo kota na sika ka na mabe à congolais anine c'est que moi je compris chez les congolais atala linga ade yote mais atade yo asali lo mo ya bien tellement la linga de yote non le bakana linga qui était faux n'a pas exemple typique ne pas ça ba comparaison musique a fallu ne faire fanatique peut-être il a fallu mais linga ne faire te fanatique a faire a linga ne fallu te mais au batu mususo ba vrai ana linga fallu te mais nzembo fallu oyo na sepela nango to yo rango ne balobara na linga na faire te mais nzembo faire oyo abetango bien na linga nzembo ne wana ce que belé tellement bolinga ka Karine te ata c'est le mot ya bien boy bino monika ki te ezaka mabete wana ndesko mabe na vie so pe mutasali mo le bien encourageux betata maboko comme tata na bando lingo te mende na mono changer bona comme atako lingo to na sepela na yote pour Karine déjà zaka non déjà ndeto zaka boy ku Karine te na parce que exemple là barezi ya télévision na barezi ya sima caméra na deux personnes différentes. Donc, il y a les bossons comme monsieur journaliste. Il y a devant Batou, pour ba responsable ba papa Mikolo, ba talanga, ba maman Mikolo, ba respectanga, ou on appelle respecter bango. Ba on a besoin ba bêtises na biso te ba délure te. Ba on a besoin ba y bataille émission ko ça bien réfléchi. Ou ils ont poussé ba dans raisonnement. Voyez. Si ko tema ba to beleka o lingaka Karine ah ça la bien ça ma beta ma yo lingaka to lingaka ka tete. Bobi que ça lui sumu être nzamba sali yo ke olingete. Epave pardon, tika via moi la bateau. Occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de tes affaires. À un moment donné, il faut se taire, se respecter. Au bandi ba dossier mbongo, basaki boy. Obima na déjà femme insensée, obima na déjà moi c'est azoba, obima na déjà moi c'est abololé. Na makambo yo sali et ça la bien te aux a ba belle famille te ba se mec ba mona côté mobile no mo ka mona côté on comment on so saka ba direct on so te bon bien te. Moi quand je parle comme ça c'est pas pour encourager Karine à ma benga la on appelle ça exemple ici na on internet a finga Karine te atoma musapi ngala sala be mission o d'abord lutter contre Karine et ça ma be mais on a mo muta comment changer comment y a na lignée. Parce que tout le monde peut allez comment te yokutu mukala yokutu boy non
Kimuka les arnaques, les Kamba Congo, pour Congo et Bonga, pour Congo et bien, il faut se tenir main dans la main. Tous s'associer. Oh, il y en a un, ça l'idée de tomber bendel. Ça me fait mal de fois quand je vois Blue, on a ma page et tout comme ça fait mal. La maman, page originale, la pression bot. Via le news des stars, ma solo yakin, ma page Nabiso. Et ça a bien été. Tout me un peu qu'on change Babylon Moussous. Tout changer mon attitude. 2020 pendant a besoin. Beau pays mais ça non pendant comme moi na battu. Nzambo a juste fidèle. Au moment où tu la shit na yo o mata. Au moment où tu la yo kweya yo zo mata. C'est ça le Dieu. Moi j'adore le Dieu. Le Dieu où a tombé la battu na humiliation. Au moment où on se sentir délaissé, on se sentir abandonné. Et c'est Dieu là, tellement juste, tellement miséricordieux. A roté les mains, par contre, à l'Ikamno, à Yoksa, Banguna, Sony. Tout le monde a un peu changé d'attitude. 2020, au bout de comme moi, on entend à asuster. Mettre au monde à Banaraye et ce pas bino. Bozanga, il y a ça là. Monotonie. Émission de monotonie, bon, il m'a pas tellement moi, bon que nous le taper, bah comédien, bah artiste, musicien, bon tout dans la actualité, bon qui t'a pas taper le fait des sociétés, ah on a na kin bopeto, gouverneur na biso gentini ngobila asali, bon qui n'a pas commis mususu ndeni bah faut pas appliquer kin bopeto, il faut pas bon ça ta message à bongo, moi ils ont pas délire, mani kena ken bo fana même le ko monotonie. Bobanda ofinga ele loti lobi bolo ba defone nyonso ya vie. Bato ba baya bino pour monotonie na monotonie, vous en faites de trop. Sérieux. Donc il y a moi parenthèse wana na fongola. Donc o Monique na lésé to na fingi mutute mais na lobi na ba paramètres nyonso. Au moment où Ranson, il y a encore à finga moi na ya limbisi. Ndé mo pe na Karine ba limbisi. Peu importe, même Fali pour pas à Olympia épée. Ce qui nécessairement Fali pena makambouane toucher tous les ailes. Pourquoi bino beaucoup comme ça artiste na biso le roi barana ba mité maman be mo or qu'en vrai barana ba on peut bon te batina la ba on peut bino te bolo ba makam la ba on a ba télévision. Ils sont pas bino. D'abord le bemno boyanga non ezani ba yaye belé ya mikolo borate vie age comme il colo. Moutou commentaire qui a bien né, j'ai comme menacé. À Jésus menace, oui, bah sur ces places on s'est positionné, on s'est situé wapi, voilà. À mon peu dans le balamon le lème. Place on s'est situé exact. Tout changé 2020, bon peu ça peut moi na battu. Karine déjà ba côté ma benaye, ba côté naye, y a erreur à changer. A communé Moutou Sika. Et puis en 2020, on a changé. Tous les mines ont pas polémique en auto baillé. L'Europe, bateau battant la biso, a besoin de Macambouana. Donc voilà, on me signale déjà que nous sommes allés en rechuté. Toi, si tu as gêné dans la bakisa, dans mon net, donc déjà bon retour na Innocent Baloumé. Donc félicitations à l'artiste na biso tout le monde a génération Innocent Baloumé donc dès on le baboyura balancer là sur ta photo Innocent bi c'est bon et puis na moni gaz ma wete na Fali pour pas na studio donc bah préparer c'est toujours comme ça la musique congolaise il faut mata ça la bien tout le monde bakulu tout bozo benda balé qui beau propulser bango c'est bon Robino Mundi bopé la moni générique bon préparer c'est bon Maestro Fabregas album la cible pe ezo kende dans le bon tout le monde y peut vient à biso quadra coraman ouais bimisi pe $1 malgré tout bat baro loba Koffi Olomide na timo pas tumbola ressentir ndenga la tisifi wana bila mango za transparent mambe belé mettre luka penato débattre est-ce que censure par Hollande sous clip ango pour balandela beaucoup plus clip to et contenu to ba parole en nzembo donc $1 PDG bimi to l'album légende auto monde a featuring naie na Karim Okonzi na Neo donc voilà qui encore album Yahweh Ranson formidable Toro Zela et puis Toro Zela P balle de match, il y a JBM Piana.
mi-ange, mi-démon, il y a héritier Watanabe, Toro Zelangope. Donc voilà. Merci beaucoup na couple d'Ake Kanza. Motema Yajina Wajina. Passeport rouge. Pourquoi pas Jules Zamunda. Motema ya Julia Welo, maman la Preston en direct, il y a Nat. Malolo Maloris la congolaise. Merci à Jérézing à la merveille. Je te salue. Merci à Thomas Mbouya de London. Merci à Bruno Aruna E19. Monica Makambo. Merci Nayo, maman la Brian. Bébé Seigneur, le maman la Kenaya. Et puis Primaël. Merci. Et puis merci encore une fois de plus. N'a pas abonné surtout. Oh, tu as l'émission et que l'émission s'appelle si. Donc, beau s'abonner, beau voir un commentaire, beau voir un j'aime. Et ça la bien. J'espère que l'émission on a fini moutouté. Oh, mon qu'on a fini tout na lésé. Na ba propos nanga. Donc excusez-moi, télévision ezara. Na yo comme ça on bé à moutouté. So moutou mo mon kenga na ba mais ya mon ngobé. Na tike kan opinion na tike kan na comprendre ma cambo. Merci na deux. On a une prise de vue. Na moto suki arati. Zakika moi l'été à mon qui est le roi pasteur John Toli à pète. Et puis beaucoup plus ce besoin besoin d'inviter beaucoup numéro la ngeza wana. Barezi la mbela biso mutu boye yamba boye sala boye et puis na besoin ba partenaire. Boya et belé logo à JNT service. Voilà JNT service bon mon logo mon besoin na c'est wana. JNT service c'est la seule agence il y a sûr bande quoi poto to comme appelle en décembre. Bande on a besoin mikili ya diaspora. O bolukara o fonatine de lokoli nazoye baté nangina sale lo carton nazoye baté aux en Allemagne aux États-Unis aux en Italie j'ai un service à Paris partout dans le monde na Turquie surtout na Turquie et Komipé donc bande on a besoin de Turquie et belé Turquie bilamba à moins cher bilamba boy on go tinda koli na j'ai un service agence ya sûr. Et comme en toute sécurité, bien un numéro dans les affiches, on a un peu sabino bas détails, mais je crois la prochaine émission pour chaque numéro il y a JNT service les colonnes, donc on bien un papa Jano, Azawana, bon on a des détails, nyos. On go tinda colline tinga on la blamba bonne année. Botina rata carton. Barezina ba colline on a tino surtout bato à Paris, c'est Kasongo. Bato à Paris, ba Monica Makambo, ba bébé Seigneur. Bato à Londres, Yannick Chamba Goto, Malik Arafat, agence Ezawana, GNT service, Bokibo Tchenga Kolibo. Donc, Makambo ya sûr, Koli Nanga Koko, Mabasara carton, Basara à peine un conteneur. Donc voilà, merci d'avoir été belé. Et puis, Babisira, na pesi ba maman tout, ba na basi nyonso, o ayebi kaza moi moi si oza na ajni, oza la maman, oza leki, oza yaya. Merci Nabino parce que YouTube nga yebisanga ke ba na basi batala ngé belé koleka ba mibali. Donc cela veut dire que biso to mobalit. Mobali quand faut ba basi batale belé ndé ba basi pe mibali batala bango belé. Merci na basi tout et na pesi pe mibali. Pour nos égoïstes, c'était pour mibali pe batala nga malgré tout bois 23%. Ya mibali batala nga. Mais 74% ya basi au batalanga. Donc merci Nabino bo s'abonner, bo lembate, bo tchanga pe na ba prière. O sambela pona yo, sambe pe pona barezi. Tchanga na ba prière. Bo edarape biso na marambo belé parce que le boko moko et sur la elongité. Toko za na besoin tout ça et long mo besoin trop à la limite. Et puis bonne nouvelle, exemple la télévision za besoin bando tchaba théâtre. Karaté ba théâtre. Donc au bon validé beaucoup mieux ana théâtre c'est un bas soutien c'est un financement c'est un peu matériel toi besoin sur ba matériel pour to comme moyen caméra ou quelque pour na théâtre ça te faut musu qui na théâtre musu est pour na émission donc on a besoin caméra Canon Yasika ba Canon on a la bonne foi alinga barezito linga tanga te molinga ta musana na salaka osombenga somo ko ko somba te otinka mbongo ezo correspondre na yango ngamona ebinde to somba aw to on a besoin laptop machine i5 to i7 on a rendu théâtre to chaka montage on est na rambango pour ba théâtre zo bana to fongola to contribuer pekara na œuvre ya chef de l'état to ko longola pe chômage bon mon appelle la te ba journaliste monsieur pe bozala
oyo nga pe na manière kosala epa bato nga pe nzambe asungi nga nasali pe mwa exemple ya télévision napesaka pe bandeko misusu oyo bakozanga mwa lipa mwa 100 francs asaka pe mosala na ye na suka azwa pe mwa eloko na ye ya moke mwa libenga namoni tosuki wana mpona mokolo ya lelo ezalaki ngai wa bino mwana mboka Barési Baza mopanzi sango ya solo oyo mpenza ayebi déontologie na banorme toderayaka te tokendaka côté te. C'est par ici que nous mettons un point final pour le compte de l'émission d'aujourd'hui. Et je vous dis bye bye. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.